C'est ce vendredi 21 mars 2025 que le numéro 1 de l'église Kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste, a fait la ronde de la colline sainte d'Inkamba pour visualiser l'évolution des travaux qui s'effectuent à Jérusalem. À 14h passé de 55 minutes, le chef spirituel sort de sa résidence officielle pour s'arrêter au camp maçon dans sa résidence privée. Tata Kimbangu mama muluna banana bango misato nankamboyo kamba elusele mimosisa ya ligomba oyo kibabala kisayo nzela mosusu te ebandeli ya ligomboyo bakoko bamona kapasi Tata Kimbangu mama muluna banana bango misato nankamboyo nzela mosusu te ebandeli ya lingomboyo bakoko bamona kapasi Tata Kimbangu mama muluna banana bango misato na nkamboyo kamba elusele mimosisa ya lingomba oyo kibabalakisa yo nzela mosusu te ebandeli ya lingomboyo bakoko bamona kapasi Tata Kimbangu mama muluna banana bango misato na nkamboyo Les fidèles présents encelés ont été emportés d'allégresse et se sont prosternés auprès des dieux des armées pour recevoir les bénédictions. Lingomba bakoko bamonela pasi toluka kobebisa te biso na lingomba oyo tokotonga yango tokolemba te tosobilombe ya Tata Kimbangu toyika biko makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kamba lobi nini makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kamba lobi nini kamba lobi nini kamba lobi nini
makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kamba lobi nini kamba lobi nini kamba lobi nini. Quelques heures après, le chef spirituel se rend à Mwanza Kinga, lié où Papa Simo Kimbangu observait Kamba pendant une longue durée lors de l'envahissement de la colline sainte le 6 juin 1921 par la police coloniale belge. Ici, le premier kimbanguiste s'est assuré sur l'évolution des travaux qui s'effectuent à l'atelier de menuiserie et de bénisterie. Il s'est dénoté que les travaux de cet atelier ont été lancés le 12 février 2025. Il présente en son sein divers outils et techniques du travail comme les rabotages, les dressages, les sciages, les pexages, etc. Mais également ses ouvriers fabriquent les portes, les fenêtres, les lits et les charpentes. Ndundu Ndundu tupi pa tupi yangu kalanga dese sisa asi forti pa yani ndio mbona
Yagre wana hapa. Yale na kwa mashini pa. Ndugu togogera kenda yani. Yani pa. Obu yale bongate. Yani msini mungu na kakatambi kidogo yele pa. Yani kakayele. Radio. Iporte de gato mal da bibasadi. Yani Inge damo. Marca place al kakataske. Kazena ko donc porte di telemene. Marca La chine gazela ko. bwa kamba. Ndugu weke. Yani kakapapa sika sola kena buwandele ko me muntu wa kukombongo pa. Yani sika sola bwai ya mbote na buna kena ndila bwago. Yo si bantuli la papa. Mente de mo. Yani papa baya kali kwe buna gela papa yani inge da papa sidi mo beta sidi inge da papa ngado bidi ya kuida kitu kwao una montage kuna salut avec côté le kuna transfert montage et nous na papa doende baba Mon raboteur de poussière, nous savons que tu commences à lancer un bon beaucoup pour dresser la carte. Mon gars, il a pas ça, on va ça monter dans le combat. Ça le fait. Crise m'a payé, il a eu. Je m'a payé, m'a monté ma cambala, comme on a grand base. Parce que m'a payé, m'a volé. Je m'a payé, mon m'a salé la même. Je me dis, on joue relativement, c'est ça là. Tu ne peux pas. Donc, on se comme tu m'as payé, comme on a le. Yani mortezi papa. Yani bukaita mu par pièce kaita mu dia fonti keni. Kina kitu kumonta kwa sala kina buko kwa sala na bete tu sala ale to montele yani. So yani motera ngula kin sasa wasi. Yani kuso monta yani to vingila ni. Isadi yani beto ni. Mashini mafuluma malungi ni. Kuna malungi ni papa. Kuna si arriva e fa la verità il balance che sera come bene fatto alcate la machine comme madame tout outillage avec 14 outillage donc tout ça c'est la coco dans tout vidéo tout ça Ni sabe que liste basadidi yo ina yame mimi na bia kuzifikiwa mapari ndambo ka yele suri si ye naliwi basukudi la ba mais marto ina bia ku papa karibu bina ba peti salazi fote musu bueno fote du ambe complètement mono mon côté ébénisserie bibila le côté garnissage vous que papa diable yani mbega rotu kafukala parce que vraiment un grand complété mais dans la capitale lenda comme ça exposé parce que capitale matériel fois la cara comme ça ça va la maman papa beto de ce ça va tout ça papa yem la menuiserie yi ba bi mi tenina buba waka kabu kitoma kama unaka bantu bakuza ino anina papa kisalo ame i compagnie ngi kala kukudongo tasala effort pour récupérer terrain ale ngeto yo tutasali bantu sibiza sabu malabe ni kwenda bidata la mamona ka kapitana kile tangu mukoleze na mkusabe ingera ka bu gele dio mpumpa mpamu makwenda ngani kwa bwingi angari u papa zuzi mvula boya ngano kwa tudwa joka donc tolo zizi ya baka kwa papa jipe ka zindi fwana kwa papa zoli pa angari ya ku bakona sabidi kuna papa mvula boita kuiza bwa papa joka tutajoka le kukuvula homo tusto tunga memi kelike brique na tutudi zitole papa tolo tola mu pembeni pembeni parce que toujours kiliaka kwa di mvula mpasuta muna hapo tuza mu pete Sabo nzolo ya sadidi wao. Indra Jax. Sina restaurant. Ya Jax, no manda kenga, mi manda kenga na
Même si là, on a pas 2 mètres. Bon, Kadiam, Talal, tu Manima, Kaina Diam. Parce que Boula Pipa Boulanga, Nzo, Futuro Nima, Salava tout ça. Sulangaria, donc on a 11 le tout, nous avons dit tout pas. Nous avons dit que nous avons Lingomba bakoko bamonela pasi toluka kobebisa te biso na lingomba oyo tokotonga yango tokolemba te biso bilombe ya tata Kimbangu toyika biko makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kambalo makanisi na biso na kamba kaka. Tour de contrôle, escoute. Tour de contrôle. ya makoshi hapo si na papa wana ya Paparas. Yang mau paparas. Après les observations, la tournée de la plus haute hiérarchie de l'église Kimbanguiste continue, cette fois-ci à Zumbudiakela. Bango sosote, bakotongela biso na lesa
commencer. On s'en connaît déjà. Endroit lesquels Papa Simon Kimbangu a reçu les bâtons sacrés entre les mains de Jésus-Christ en 1921. Le chef spirituel a visité un grand restaurant moderne en construction par l'association de jeunes de l'agglomération de la colline sainte d'Inkamba, Ajax en Syrie.
Les travaux marchent en bon train, explique M. Kanza Gaston, l'un des membres de la JAR. Donc on a comme on a papa Kanza Gaston. Belinda kuya kuyamba bapaya. Na l'ensemble de me pousser. Sikoyo misala ba peintre bazali kusala ba karere bazosala ba safer bazosala. To sepeli mingi na makasi pour kala asili ko poma na sikoyo. Ndenge pe ayiko mono misala. Vraiment tuzapela na sepeli. Kwa hiyo bape nini ya misala zo kosalema wa banani nde bazala charge misala oyo epesameli na batongi nzungidila ya iluseni de 18 village oyo boyokaka Jacques bango nde bapesameli mokumba ya kotonga to ya kosala mosala oyo tosengi ya bandeko na biso baza mosika to na mikili ya bapaya ke awa toza na mosala monene ezosenga nde mongo financement topesa maboko biso nyonso po ete musala biso ekei liboso. C'est aux environs de 17h qu'a pris fin la visite du chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani et s'est retourné dans sa résidence officielle à Mbanza, liée au résidu de la Sainte Trinité.
na pisi sale finiki lisu. Akaba Armageddon. Kambalo bidini. Kambalo bidini. Koba monela pasi toluka kobebisa te isona bisona lingoba Antoine na chumba anaxa sambla wala sambla wala toikabiko makanisi na biso matoi na biso kambalo bidini makanisi na biso na kamba Gojo akiwa hapa. Remba moko. Ana mtafasa sababu mpanza pere alekimi menu mbele Aevite. Kanisa bapaya au bakota. aso kwa mbele Fungola motema